Karine Yamado baza ko soutenir Karine Yamado na ba conseil na ko tala ba vidéo na ko partager balobi soki bino bozate Karine Yamado pe ko zalate et on a to linga kabino mingi bo continuer toujours ko soutenir Karine Yamado on pas lingi akota parmi les abeilles de Karine Yamado komelanga na WhatsApp na numéro na kokota na kati ya groupe ya Karine Yamado les abeilles de Karine Yamado kokota wana enfin que s'il y a quelque chose ajouté ko baxela biso maele lelo ezali nini na ebisaki bino na ko faire découvrir bino ba star na bino o botalaka ngai na gloire ngoma moto fa 3 derrière caméra tolobaki tubandoko ya esika oyo ba artiste comédien bosa ba succès ba oyo basala succès kala ba oyo pe bazobima tondoko ya tina ba demeure na bango to ba ndenge nini ba vivaka ndenge nini bazalaka bazo vivre comment bazo passer ba vie na bango comment tokoyeba ngai na bino tant tokokota kuna nazapi nazana commune ya Makala na commune ya Makala na ville province de Kinshasa aho ezali na avenue Bulungu na quartier Kabila ezali avenue ya mama na biso Diana Personam aho dai kotika biso ya afandaka pe na avenue o mena ndenga likolo so na ndenga CP balobeza na artiste moko boazalaka artiste ngo nani Gloire moto fa 3 mima biso to kende to yeba soki artiste ngo eza nani lelo to za na télé réalité na ye to yeba vinini avivaka awa na quartier na ye na commune ya Makala Gloire moto fa 3 tambusanga bonjour vous allez bien santé kitoko to za toujours ko tambula to reluka donc bato kena poto kala oto commune bino Makala babi bato bakena na poto bana Makala commune bino Makala yango commune bino Makala yango sala bino bento bongo na Makala na bino mama mbote loto o de kufi Makala et likolo nango babi artiste mo abimi na Makala ozo sala succès makasi donc toyebi biso surtout ba président la duchesse babima maman mso Diana Personam babima ba président Charlie Manongi vit de loin babima ba te belé ce que te pas nani chef bonjour papa na ngai tozo luka artiste moko boy soko yebi ko tanga ko bote asa mwa mobali asala ka théâtre to luka pa na ye so yebi ko la biso oyebi oke tika biso pa na ye kitoko merci to kende comment nani ya comment Enoch ça va msani Adjogo on va ta poster 6 oui il faut bouger cette équipe nationale Makazi bah Makazi ça va Adjogo ba artiste il sera pour le go bimaka voilà na nzela wana obaninga babima na rapé na posa na sa fierté ya Makala poto artiste comédien na autant comme tu vas na quartier et calme assurant tout bien mutu nyoso amona kaye kaka apesa kaye valeur play Makasi pes ba jeune bazali pas alaka pes ba mère bazali mbote moi orgueil monter zalara ndenge ya ba orgueil exact pina za pina calme mutu nyoso pina azwaka na valeur toko maka tu kendika de toko kendisa eza tu toko mina biso justement OK kota Gloire moto fa 3 te kota biso to sa maman na kati to kota vraiment parce que baleki nanga pardon botika libanda bosika te botika libanda kota bonjour on y m'a mboté on y m'a mboté malamu ka sobo na mino mboté na c'est bon la caméra on y m'a mboté Coco oui V bon Caris dit sous a commis siko et pas star na bino bolingaka
Gloire moto fa 3 kolisa biso tout monde na star otoeli lelo to lekisa journée pa na ye eza télé réalité na ye to koyeba ndenge aviraka awa na commune ya Makala to ebita eza pa na ye pa na bango là to koyeba bango et pa na ye moko là je vois notre star venanga désiré nga bien mingi venanga désiré po nga bien venanga désiré oyo aza reconnu na kombo ya Lianzi papa Lianzi en tout ça nous sepeli Sabino tokota na kati to mona ye chef merci hein na sepeli vraiment kitoko Jogo bien adende tigabo mabuba ya rabo c'est beau ya télé réalité pour elle donc voilà obe la ngoni bayaka boy bonjour bayaka nan boy et puis beau la ngoni boa star et en réalité ulinga vie tu ba moto ndé mais il faut que signaler mon petit tu sais signaler au boya a passe pour monter du matériel réalité au boya so revena o to ça o bimaté et tu ne lo ça tourne je pense que tu as parlé et ni pour na caméra bonjour merci à perception déjà accès to l'examen journée awa wana sona sena gloire mo moto fa 3 asala plus quoi emplacement pour to banda sikoyo ezali makambo to yelaki. Merci vraiment na patience na bino na ndenge bolingilaka Karine Yamado TV na ndenge bolingilaka musala désolé kelela bolingilaka Caresse Disu au micro de Caresse Disu et ça la cabine vraiment kitoko. Là je dis un grand merci à Michel Linfou le grand saoudien moto moko bien moto yo azosala Caresse Disu pour azala partenaire officiel à Caresse Disu Michel Linfou et na Bosani TV na Guy Cœur mikiliste ya solo et sans oublier à notre papa bourreau 7 étoiles papa Ozaka toujours péni à maman Rachel et la maman Kimia babu kapine mokonzi tout ça toujours tout ça quand né musala et na bosanité à mon petit azaka toujours péni à Caresse Disu petit nangai Godwin Musengo yana Godivine na Godiva Mosengo venanga Laurent Mosengo pour en Afrique du Sud et na bosante notre maman Anouarit Itole Caresse Disu merci na ndenge boyambinga na kati ya libota toza toujours ensemble papa nanga Lianzi veut désirer tonga toyeba expliquer biso outi wapi pour que okoma lelo za non tu pas été écoute ma famille non papa ya carrière parce que ça est télé réalité parce que na de zéro auto na place na banda musala auto na outu wa pour comment na outu pas été banda ton na bimite na 20 na kalenda bon théâtre na bandi théâtre kala na umeli na théâtre na umeli ani théâtre na 96 96 na umeli na mukola ba de bele na théâtre andi théâtre kala 96 le to na 2021 umeli na bandi théâtre na ka ndenge zalaka ya quartier et pas ya papa bonheur na bandi na petit na ngamu kwata to bana nzela moko OK et moi Makala oui na bana petit na ngapale chéri abana legi na nganda kupenda to bandi et pas papa bonheur wana biso toza pa papa bonheur wana ba phénomène bazaki na mukubi ba phénomène na mukubi biso toza na groupe show ya papa bonheur ba phénomène na mukubi et papa bonheur wana ti na elongwa na ke na école des artistes et pas ya Zigora maître respirateur puis bambote na président Noël de la commune Moussa Nzamba comme pasteur
travaille kuna na ba Sudiata Maniata, ba Eyenga, ba Solambongo, non. Tu travailles na ba Malomboto. Dans l'école des artistes, on a tu travailles ti. Na Longwe na ke bafana. Et puis Tito Pika. Akuna Matata, Kingwe Bende, Jolas, Motona Tembe. À partir de Bafana, kuna tu travailles, Tito Miminga na les leaders, Tito coachinga na Nzonzing. Na écoute na Bavienanga, Bambatasiala, Richard Mukoko. Donc, à partir de Wanande, tu Misuna, Richard Mukoko, Kangamaki Penda, tu Kangamaki. À partir de Mukoko, on a travaillé dans une nouvelle vague de vie à Queen Madère. On a joué sous le temps de la grâce. La maman Bijou la reine, maman prophétesse. On a joué dans le groupe évangéliste. Après, le président Devos. On a joué dans la couleur tropicale. On a joué à Sonam, dans le groupe de maman Solange Mindondo. On a joué dans le groupe Belé. Tilelo Nazala, Nazala. Est-ce qu'on a mis aux groupe Nini? Tu as mis au Nazala Nzonzinger. Mais phénomène Nzonzinger, on peut ça là, voter dans Kaleza qui mon tout ça Nzonzinger, mais un groupe moi jouer. Dans Kaleza qui bon tu te temps mais Nzonzinger, ouais tout ça bafana. Tout ça bafana, tu travailles bafana mais tu te mets Nzonzinger. Nzonzing, bon, net bafana. Et bon, tu vas me vendre biso tilelo. Aba to vanda abenga biso ya to zela kaka. Timukolo abenga biso to zongi. So ba groupe nyo surtout oyo. Ndenge na localité, ndenge absolument na local nan ba groupe oyo ça non combo zapi ya makasi zapi bien. Na ndenge pe ba YouTube ta ba groupe to ba plateforme ba structure. Donc groupe nini pe na oyo papa na yo bon weekend non lianzi par rapport au super à poids ya combo akoke na groupe. Eko za groupe nini? Nga moko bien que na te yo moko pena yo moko bobi ke non na ke kota groupe théâtral moko. Pour bobi oza nzonye na poème te mais oza na groupe na yo moko sala kapé kuna on répéter bon rejoue rôle à chaque jour eza que nzonzi nzonzi peut ko ba ko yo kana pe faire comme une fière ma goza la bon comme exemple to finanan son na ninge ba groupe nous so tu eso sala combo ba opé jouer ka bien lelo oyo na niveau na cause à acteur ya groupe nini. On a fait un raisonner pour un groupe tout est bien. Le groupe tout va jouer bien, le groupe tout est bien. Moi c'est que c'est un peu neuf na jouer temps à raisonner. On a joué temps. Film nini pe bimisa Papa Lianzi. Bon non e batté. E batté pour un seul film ngwe belé na éviter ce film nini après on monnaie que vague Moscou. Bon, film on a combat spirituel. Film nani na combat qui on peut répéter ni c'est combat qui era Richard Mukoko combat film on a mais tout ça qui vie Shaba Papa Sonzo Mama Boli Bouyi Bidi Charlie Nongi vit de loin. Donc, combat spirituel, na bokilo ya Maaboli, na joie na morgue ya mama emo. Bon wana combat spirituel wana. Donc bato basomba basede wana baebi ni film wana za makasi. Lelo tu na monde ya YouTube, yo bana na 6, to bana na 6 on ko basera na ko no ba DVD ko pe no yete, wana sika ba cassette nanu, na ko projecter ba image. Siko on a siko ba montage ça na ba nini yo ba montage bando ça ba magnéto donc ndenge magnéto bo monter donc ndenge kuna etanga le seul film ane ça ya 2 heures d'itara ni nango pesa 2 heures d'itara ça me na gazo sur là et ça me dit théâtre on yo montango pimé na ngana président allemand plus la PC mbote butu me bon là la te faut na randi et au vivre de l'époque nyoso to lelo oyo YouTube skondaza
soki oteli sikoyo DVD na YouTube époque nini ezalaki époque moko ya bien? Bon, CD ezalaki époque moko ya bien mpo ezalaki mpenza na côté wana mpenza ezalaki bien, mais avantage ya YouTube kofinisa te par rapport ndenge ezalaki na CD. oyene bafinio nde ti yango ozoloba bongo to nde te na YouTube ofina motu te ofina ndeni mpona baninga mosusu na YouTube baoloba nga asaki mpe émission batele réalité na baninga mosusu baobike baofina bango baobenga bango su te mais bachaîne eza ebele papa soki kote oyo babenginga te lelo naosala émission na chaîne Kari Nyamado te abo sikoyo soki yo boyi me na Kari Nyamado boaboya ne moi te nasali émission soki Kari Nyamado aboyi chaîne mosusu mpe ya non YouTube kutu eza na bavantage ebele ouais bavantage eza par rapport ya CD po CD ezalaki kaka te bato wana kaka bango bakangana kaka bango donc film ete omona kaka bilongi wana kaka wana mais sikoyo te kasi ni basiti mpe koma bongo ni basiti baeti yango mpe esiti mo bilongi wana kaka esaka ya Nyamado TV eza mpasi film obo eleka sa bamona elongi na yo moniki eza nango mpe kaka te mais eza bongo te mais malgré bongo bato misusu mpe bakotaka on avait filmé boye na film wana tosalaki intel boye azalaki te omona film oyo bato misusu bakotikoti YouTube kofinisa te kofinisa te soki babengo te ya mosusu bon ya mosusu travail oui soki mpena no travail no eza papa eloko ekoti eloko eleka mosala no eza te de soki mpena mosala no eza soki yo fini mosusu wana bate intel ajour bien botia place wana jouer bofina nini lelo oyo mpe Bella TV maman Bellevie bambote bisiko ozali maman Bellevie la patronne merci na yo autorité morale merci na yo na ndenge omeki ozosala effort ya otombola mpe art congolais eosala vraiment kitoko merci continue bongo ekosala bien wana se bolobi kasi motu yango libongo temeza mpe ka bongo eza mosala kitoko na biso bato toa mosika tomona mosala osala toza koapprécie siko mabe na biso bakongolais ezalaka soki moninga asala eloko na bien mpo ndima ye na ntango aza nano vivant obobeta kaka ote aza te kingani wana azalaki motu malamu kingani wana bandosa mais ntango aza vivant so moto aomérite koya bahonneur wana fo bopesa yango azomérite mpona oki mpe susu mwa fuite mo boye mpe atomboli susu atomboli mpe lisusu wana mpona bakoma filme atomboli mpe lisusu lelo oyo baobi papa Lianzi oza produit si tokoloba na sur 4 chaînes ya YouTube tokotia Bellevie TV baobi oza vraiment produit pena donc yo pena donc ye nde moto apesi makambo apesi yo makambo mingi ese eza lokuta to ya sola mi wana mpena na oboya ndeni afuna za ndoki soki na oboya eloko ya bongo oui afuna za ndoki Bellevie TV nde makambo te Bellevie TV ebimisi na bastar ebimisi bastar yo toa fiere ya obeta tolo do wana biso toa baproduit maison ya Bellevie TV wana contrat ka appel ka contre davantage ya Bellevie nde yango wana contre eza te jouer no partout jouer no côté to olingi mais mokolo appel ekoti ya maison oza obligé fo eloko mo mpe ya bien eloko ya bien ya bien ko tolobela makala na makala soko mpe historique ya makala baartiste comédie babina makala tangela biso oyo motu eza mekana otanga opi baosala mpe basuccès ebele la plupart baartiste comédie to babina makala te baza mpenza bakombo ede biso tanga moto etelema tangi lokola akuna matata Tito Pika Jolas mwana makala aveni fish so natangi Charlie Nongi vie de loin mwana makala so natangi Gela Maviokele botamani na matete makoli na makala mwana makala so natangi Thierry Mukwata mwana makala
même phénomène nga na yebina nga na makala ebini makala bo batu musuba ote phénomène moi to mais nga pena na yebi ke dans notre temps pena na makala phénomène la die sobe la duchesse mais c'est là na magi mo bena plateau na nga obaki président la duchesse aya aussi makala tiba makala bolinga keti obalinga te point le pont na banga makala na mbandaka bolinga te point akobeta tuku na makala te dayaka pe te oti poto kotambola porte makala de bakanele wako kuma makala te papa nani okanele bo makala waza na ko makala waza na oyo okanele la duchesse kasi bana makala wakolo makala papa ko makala waza mujo apesa ko makala ese to ebie tu vois mujo na be apelisi ete yo zigo mujo yo kuti déjà que makala na makala yo apelisa mujo ke no ayate c'est dans sens so le makala so le salide mo connaisseur na chaque commune obité na commune oyo muto ça comme leader o otambusa biso surtout ki nani commune o papa ya vitesse age ya joueli ya position de vie ye akoza liboso na biso o classé na kitala pour baza pe belé na sisi ko tanga te baza belé kasi sko na oyo tanyo na sko classé muni pina o muni ke te ye o mi ta koza leader ya bato to makala le premier, le deuxième, le troisième. Oh, mais le coup là, Akuna Matata, Jolas, Tito Pika, ils ont mérité que la leader et Amakala. C'est aussi Charlie Nong qui vit de loin, ils ont mérité. Quand il y a des choses d'Alibo, c'est oui, oui. Oh, c'est plus la note. Oh, c'est pas deux points. Ils ont Tito Libo. Oh, mais Tito me connaît, surtout pas. Mais Tito Pika te. Et on le même yemo attends de l'autre place à habiter mukolo penda le bibi nan ndenge zalaka yango na penda bibi no to bino mukolo za DC premier président to bien mukolo deuxième mukolo deuxième deuxième Tito Pika na président Bosco phénomène la dit SOB et au troisième. T'en as besoin mais phénomène pas oui Vétérans c'est pas noté mukota c'est pas pas noté tu président le troisième tu le tu a yo sur les gars liboso tu a yo musique tu vois même mon phénomène va venir tes classements na venda les autres qui me bien ils ont l'équipe ils ont 11 joueurs à case après ce que bango nesko après bango bon mama fele bazana bamukota bazana ngana amtasuka obangi no makambo nga défenseur so to tank o basé belé le roi même dikoshi balox aba petit na oui aba petit petit peu migolo vena nga Patrick balox wana benda dikoshi lox mon place à c'est makasi et puis Bobby vitesse va que makasi qui va filmer na éviter pourquoi on arrive à oui, avantage à gag. Moi, avantage à gag. Gag, c'est pour ça, 5 gags. Bon, la chaîne, bah, coach, on les lois, coach, on aime tourner les lots. C'est monter à la cassi. À bani ko monter au boutou, aime se m'appeler le bois qui gag. Moi, avantage à gag. Donc, moi, mon repère, moi, aime sous 4 gags, bien 5 gags, on appelle et 6 déjà. Mais film, il faut pas soit temps. Pour 8 ans, et avant, je vois mon acquéno, gag, vitesse, c'est tout. Il y a ce que l'on a la téléphone, non? Il y a ce que l'on a. Allô, Papa Lians. Lobby, Oza, na programme Nangaï. Lobby, na programme Tébol, Oza, programme Nangaï, retourner 10 tableaux. Ok, c'est bon. La personne adresse au 4. Tora au 4, tu me sois béni. Allô? Bien dit, position neni, le boza programme nangai place boy. Au katisco, au talisco ba téléphone sur balé. Au tali gag, au tali film. Même si on va faire un bon moko. Un peu ba tableau personne peut nene moko. Mais pour te filmer, pour finir, OK, gag. Pourquoi? Gag vitesse c'était papa. Moi t'en as biso. Gag a vitesse par rapport à film. Film les autres temps. Film les autres. C'est pas ça bon matin. Tu es bon matin.
Oh, tu veux m'en yo quand si malgré bon va filmer tout ça tout ça là oui tout ça on peut tourner film mais pas Darlene on peut tourner film mais pas pas Kowe on peut tourner film mais pas non sous on peut tourner sur 3 films on peut tourner. OK, merci vraiment. Mais gars qui go avantage ba dans moi ba film on a tout tourner dans le côté mais il me dit au côté. Mais au gars écoute le but ça là c'est un gag hein au sous-travail déjà les lots moi c'est côté au monde merci vraiment na balandi na biso ya tout ça là toujours musala merci vraiment na bini bozali tellement belé bosa ba télévision na bini bosa ko tala karisi diso na papa na bien bon to bien ka comme to bien ngi surtout papa lianzi ya lili moto na tembe. Parlons maintenant de la vie privée. Tu as beaucoup plus sur le plan vie artistique, tu as la vie privée. Tu as et si tu as et pana bino et pana yo to masamo ka benyo na wa bufanda et bon so insamba soni auquel peut pas et ah ouais pana biso te pana ngai pour pana biso papa biso tirani sur le planté. Maman biso pe ko fatigué sur le plan et ça pas biso te ça pas ngai condition de vie état civil na yo ah oui état civil naza soldaté naza civil état civil naza militaire te oh ça marche ah tu na chena bala ah quand il faut le bon tu na état civil quand tu tu na naza soldat bien policier oui oh nana moi c'est nanda kuna bana au moins te ana kitoko oza moi c'est nanda oh bon mama mo bo mo na jeune fille mo bo mo na wa munene wana ya mbinga wana ingambezo wana wa kitoko wana bo mo na akasi mama binoto oh il faut y aller bien makasi oh papa oh na wanga ni olobi ka pom te mais da buzoba papa na wanga point neti mo na yebi awanga na te mais soka wanga na keza buzoba siko tango wanga na mwasi no bongo bana ka jo wanga pe bana so andi ma bana me on dit bongo bana ngo bota ba on nchete o to ka boda na oh non te ba wanga na point point za basi misu mais soki ozana besoin on moi bo sene de boye na ta moi sina nda sina bina nga moi sina linga te so ep ya no problème te oh mais ça problème te seulement ko ta na ba on mi linga ko tu na nega moko deuxième azate troisième azate quatrième azate c'est deuxième na sanzi na zoya oui soki ke moi si bien na muteme tuti tu linga tu linga ni za mabete mo pe boye po eso ngabe moi sina nda ko aza rendre poser kasi na jina ba oui mais on a islam oui na islam a permis aux anabas ni bien ça tu faut linga bongo so ndenge condition a pesa mais faut abandonner botan yo lingi ba faut linga ba ka ndenge moko bo linga msu bongo yina msusu yo mtu lingi ba faut linga ba siko viva ndeni na bana bon ndenge papa viva na bana awa ana désiré avant na bana ya bige no te papa mangamba o bali yanje awezate kibali yanje waso na matina sen wande kibali yanje na désiré ofena ndako na bana bota TV pe kitoko bota TV na bana so bota scopa désiré bota pali yanzilia esa kuneni bo sala nga bien makasi sala nga bien oui sala nga bien yongo invité à na bêtise ko quoi na bana responsable papa bongo le ba bêtise point bon yo ba loba bon wana zo dépendre na bango tu go bêtise on peut na habiter est-ce on est bien mtako le même de tout ça bagag bon mutu benda le weekend no bio mse za ramuta le bien boye bino moka ba de baba yo na ndenge na bango ote la bêtise boye total yango na bana intention nyingi za na bêtise voilà ngo kaka ti la bêtise ta je dis toujours le roi tout dans tournage mon monga fula tout dans la tableau ngai ma vekele na Charlie Nongi vide loin na sinon on doit tourner ote ba ko sen bazaba bana no o ba témoin de Jéhovah o la bêtise bon biso le ba bêtise
C'est un lobby. Nabisi de l'anabi. Oh, derrière, ma fille aussi. Oh, you quitte. Nagagin di bonhomme, nakutani na di bola. Ah, on a dit bêtise. Nagagin na di bonhomme, nakutani na di bora. Mais tu go, tonalité sigo. C'est to bi même na balabala. Tu vas dire que tu as la prépa, papa déjà ba âge c'est pour ça ni hein. So bisi ya benga même Déborah. 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 Bêtise hein. Tata nani? Ozaka na di bonhomme. Aucun n'a des bonhommes. Mais du coup, oui, ah oui, na chrétien. Chrétien. Tu as la route, tu as na prière chaque programme on a berger na biso berger Patrick. Dans chaque programme. Alors nanda wa tout ça la prière bon oh papa. Soki nzambe te soki nzambe te okimela wapi. Tes prières pendant na salle la prière na famille na mobimba chaque pourquoi la famille. Il est vrai qu'il y a un théâtre et puis qui c'est ça? Ah bon question là. Le gars na kenda na panga na te le gars pe na mona na mutu akenda te na ebe. C'est ce qui c'est ça bien ça te. Mais na yoga kaka ne bat balwa do qui la spiritualité domine le monde physique. Une pote on croit dans ensemble là. C'est le plan spirituel mais d'une manière positive. Il y a un ensemble. C'est pas une spiritualité mais la spiritualité mais il y a nini. Ah wana ngana yeba ta question na papa photo na bato o bakenda so bon ngalo kwana na kenda te ngalo kwana te la ga nzambo akila likolo na se na yebi ke nyonso na mokili eza créé par Dieu donc makambo wana wani talinga te ba ambition ya papa Lianzi ezaka nini papa ya msalo osala okanisa nini mpona lobby bon mpona lobby bon là, le projet me sonne à le bango pena boité à la TV. Qui nous le projet on a me sonne le bango na émission à télé. Mais mon colo déjà ceux qui mon colo venait comme après na ko lukayo. Au tchelinga micro. Après na ndo tali so que notre ambition na ngeza boye. Merci les télé-réalité et un autre star. Tout ça qui n'est awa tous années je ne me tomber tabina ma solo type to aussi ça ak me peu mukie to zwana nous pe ba réaction ya bato mususu veyo bima no tous années ndako te bon les le wa tournage ça ti moi place nous ce qui n'a place moi qui n'a fréquenté to tambo na cameraman to gende place moi qui fréquenté to ke ça va tous yo pe nous ala pe baninga na yo ningo vivre na bango ba vivre yo pe na ningi ozala papa Lianzi ve na désiré mutu moko bien velia ya lili autre que moi dit Baby wana na baptisé par Tonsou Lili oui Tonsou ba mota trop bongo Lianzi sikozo ya kumna mboka te Lianzi eza kumba senit kasi na école des artistes te tasiko wana tonga na ye na kuti ba maniata talaka wana siko bango bauti kolongwa epai ya président Mbalosombo ya Freddy ta basero wana ya Freddy siko sa ba pièce ba succès ba équipage ba nini ta titre film omso na bosani do basiwa na succès sikoyo bajiwa balonga ba esa la groupe biso sikoyo première promotion ya wena winzo biso boke pa bato déjà o bayebana quand même faut la sayo pe que non ça mo batala que non alliance pour ya kota merci vraiment Ranabino à to commune biso Nasuka pour s'abonner massivement de ce que vous continuité à notre papa Lianzi. Ok, merci.
Kazi oyo omoni lokwa fiki ne kufa. Kazi ba fiki na bisa. Bonjour. Ah, bon, elle s'est rentendue. Papa. Papa. Malali. Malali. Oui, 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 non, non, je peux trouver non, 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 Azati. Azati. Eza demi nini là. Bon, choqué. bana makala po boza na mikila poto boprofite mpe bovivre bomona commune na bino omona mpe quartier na bino kabila donc yango vraiment makala otambola makala
Papa Lia, pourquoi artiste comédien mine au bina makala enfin na makala te? Ah bon. Ils ont rappelé à artiste comédien, ils ont rappelé à mon ceux qui quand même na commune au Botami, au Coli, bon. Et c'est un changement. Moi changement à milieu et ça l'a bien. Hein? Ils ont été non car bana makala. C'est ok na lemba, ils ont fait battu monsieur Botama, bazaba lemba mais va pas na lemba te. Toujours le roi Jini. Moi lemba tongo, ma vanda sur na lemba te. Akoma bandate. Ah oui, et là, mais bon, c'est une majorité, ça. Parce que nous comprenons, depuis nous, pourquoi il y a une grosse épée. Ah, tout c'est pas non, tu papa. La commune, il y a Botami, bon, c'est pas non. Tu m'as maté, le pas trop, popularité. Si tu poses une question, vous tu me l'as dit en haut dans ta série. Il y avait une seule campagne en haut, il est réalité, moi, politique en haut. Exact. Polémique en haut. C'est polémique, on est à Natinate. Ah, ok. Merci vraiment. Nenge Bozo continue toujours à la télé-réalité. Et notre star Velia, Papa Lianzi. Depuis Tobandaki, Totamboli, tout le monde qui Papa Lianzi. Azane Mouto vraiment tamboula en été. À l'équipe sera à 2 places. Ceux qui ont Moussala na été, à qui na Kofan. Et pas ma camarade na Kuna. Tokuti Bango pe Bazate. Pe na en face, qui na Azora moi. Mais le moyen mon pelenge pour quitter mon esprit boye bikande zalaka mais na rotam mo tambola ki wana palia to commenter wa moki to bonso na soka na tuna ki makam to bebeli makala oui ba artiste ba bebeli na makala mais pourquoi pas batangi kombo ya président ville de loin pourquoi pas batangi kombo ya Mukwata pourquoi pas ya venanga balox ya venanga Thierry Mukwata mais batangi kaka ya présidence batangi kombo ya président la richesse balobi ke balingaki soutenir makala pour nani est-ce que soit déjà temps au sur la naïe oui bali pourquoi ah bon non tout sur la terre non tout sur la terre on a ébipété même na mo pemba liboso ya koyoka pe komona yo oyoka ngotipa ya vina ngai butu ibuta lobana ibuta lobelango ke balinga kete na makala balingaka nti na makala ah bon sikoyo neti nga koyoka na komona kalelo na na yoka te na na mona pete bon na yebite era par rapport à ni et moi ni ke bana ngo mona ni ke ba jeune ngo ba respecta ko makasi li solo ka boye so pe moyen ko sala o mekampe ko solo ka spina bango o comprendre ce que ça nini o solo pena muninga pour que moto wana et kufa pour bi no tsela président koto donc une sa autorité morale koto so ko ici mo yoka te wana sko akanisha bien wana na vana na bango na so na bango na ba soki eza problème
pour te baraneni ya kosola potalara a duchesse amona makala akoki makomi nete po ndenge bato baloba nandi mpe te keno ayaka te me ayaka na ye ate se ateyaka te ese bina bateyaka te wana bina ese bateyaka te ayaka te ese bateyaka kozala chisa ayaka te nalinga kozala chisa makasi na bilo nayebi mpoka na bibo ese bina bateyaka te oboti azalaki awa nayebi te nanzimi te akoma makala kasi bongo place baparent ne baza akoma te nde nanzimi te famille na ye eza naveni mbandaka papa na mama bazali siko aoya te ndenge seke na omima bula yango moto foto beti na mbanda polika mo tobeta yango kara me ndenge ezokendele foto koma mpe kuna na veni mbandaka mpona yango eza na veni mbandaka estce oui aoya te pwani na veni mbandaka mosika makasi bon kozala mosu mpe baseti ya wi avenir na osala fois na koma wana nayeba qu'est-ce qui se passe na quartier na ye vraiment comme ça veni na ye toyeba tokokende mosu na koclôturer ozali même aveni na mama Diana bien que direction moko moteka bolibino de son vivant boviveni ndenge nini bone kose côtoyer ou pas te omoni biso bakongolais ezalaka kaka ntango moto aza su te wana nde sikoyo bokomi koadore ye te tozalaki ne bien na bamisusu mpe basala diani mabe me nakokufa nakokunda nyonso to wana baloba mpe toyebani te papa namini tio bato te diani azalaki bien me eza mpe na bamisu bando osepela ne te natanga bakomona bango te mpona émission eza yanga te boye eza ya motu te émission eza yanga bona ndetanga so bakoma bato misu na émission nanga ndeni oui tozalaki bien nayeba ekala nayebi na motu akotisa ye na théâtre c'est Noël président Noël ye moto azwa Diane akotisa Diane na théâtre po wana biso tozalaki na école des artistes toyebani kala vous avez grâce ya kopartage ni même scène bon nayebi mpe te mpo bafilme mpe nasali beye nayebi te mpo eza mpe bato mosusu nayebi su te keno mpe mosusu bojwa mpe filme moko me ya kote kosola boye te wi ndo sola kutu ta numero nego na telefone funa longa na ngango bona obombela ngo soni oui kasi non funa longa na nga numero na ye donc na raisonné kaka siko funa longa nango ndo sola bien message ni opesa surtout na famille na ye et puis bino mpe baartiste comédien idée nini boza nango mpona atiki bana kosala mpona bana caméra ya yo bon message kaka surtout na famille bon courage kaka courage ezalaka esengo ntango mwana abotamaka esengo toyambaki na esengo nyonso tome ezalaka mpasi kopedre motu bozalaki na ye liwa ezalaka voyage te keno boyebi keno akei même après 5 à 6 ans azonga mais oyo ake libela azonga asu te donc ezalaka mpasi mpenza mais courage même na bana oyo batikali en tout cas fo kotikaka nyonso maboko ya nzambe nzambe aza nzambe ya baorphelin nzambe akotika bango te nzambe akotika te mpo soki biso tolobi o te tobandokende kotala bana deya même nga moko toza veni moko rien ezalaka nango te wana tolobaka kaka sentiment kaka mpo bato bamona keno intel alobaki boye te nga na bandoki tika papa wana ezalaka senti nzambe otala nzambe nde moto atikaka bato te nzambe nde moto akobosana bango te okaza nzambe abaorphelin fu kotikaka nyonso maboko ya nzambe nzambe akobunda lokwa biso boye baorphelin nga nayebi face ya mama botinga te mais lelo nakola aza mpo nzambe aobatela papa kufa mama kufa mais lelo toza partie tristesse parce que na chaque émission na biso tolama partie mozala na mwa tristesse partie tristesse na biso motuni oyo asala opasi to pasi oyo oyokaka ntango otalaka sur le point artistique et puis vie privée pasi oyo ozalaka nango okopartage na biso bon pour la partie artistique donc il a bien bakane ebele otokutana nango
Non, occupé tournage pour tourner, mais occupé l'autre. Ça l'avait filmé, oui. Tournage ici, le 0R. Pour dire que place sur la salle, nous avons dans le salon de coiffure. Donc, tu as tapis, pour le tapis, pour l'aller, mais filmer ici, pour jouer à 100 francs. Donc, pas chez les sous-sous. Événement, oui, comme il y a le bêta qui me manga bablo tout y en a quoi. Mais le bougana dans la ngana kufa. Donc, il faut la rana nzambe, c'est une nzambe. Il y a pas. Il faut que tu aies la rana nzambe. À chaque fois, dans le bar, il y a un autre. Mon logo est pexangaté dans l'ensemble. Mon logo est au kabolanga nzambe. C'est ça. Pour suivre nzambe, tu es sur la benga mebembe. Mutuni abetoli ba na monde ya théâtre aucun sultan qui était monteur li ba kuma bona beta makasi ezaki ya na kota na pe communauté pour les émissions kota na communauté ti na kota na communauté pour on y na mincho pe comme bimison le wa mabe asala kwa sinini ti lokola elo ni asala kayo kota na kombote na beta te événement ozaki kwa événement lokola ndeko na tourner film to kaboni 23h après sanga 1500 francs que non na tinde lombo na Orange Man atinda te parce que lokola ba film ne so la benga na oketo ndiye na komo bima bisco pa bato de bato bazo vérifier na te ba ke no prani lianja boya mais te ga ate lianja fushinga na benga ke na film na nga boya lianja fushinga na benga ke so bandeko ba yele ko te ba komo loba ba ba ka bongo msupo ba monya ba banda ko luka ba lelo ba komi de bandeko ba éviter que non ni nezo sala que non pour à part théâtre na ramsa msuta ase na bondi magana vana na boye obinga na tournage na boye ensuite il gambo futu bana to vérifier to eba msala ya sala yango poanya zuboya koya mais ba comédie le wato na biso biloba le wato za makasi na kisongi de ba congolais na place donc on a pas régné madame fatanga ka ba komba baninga donc on a ko finir baninga wana nde yazomona bien minzo ka teza bongo te sango yoki likambulu kana no ouvert fié oui ba que non poani likambo sami boye moi tenenga adage moi ba que non konde malamu aliane malito imote mais pas ba congolais za bongo te donc baninga ba mi bimisa ba ngone ba malamu ka pa batutu wa biso na mboka na sote benga ba malito ndisa bato ba milingisa kaka pa bato wega mabe so ki likambuka ouvert fié oui ba que non au poani sami boye otelianga lobi poani a lobi boye benga li ana yoki boye ezana te ezaki bongo te ta eza boye mais ba congolais surtout na monde na biso kisongi koyinana ya makasi mutu nini oyo papa Lianzi ndenge afandi na ye moko abikeke na betisa mutu te oyo vraiment osengaki pardon mona rendre moi eloko mo ezalaka kala ezalaka su bongo te entre bino mbale na libako obeyisa ye bon na oyeba te tina oyeba te soki mpo nga yebaka ya mosuku keno likambo nga asa Market. Oh, the show is like a movie. Oh, the show is like a movie. yo sepe na te yo nde fo yebisanga keno Lianzi eloko anosala na sepe na te papa nakohésite te mpona senga pardon soki ndeko ayebi ke mosusu ndeko mo boye na monde na biso keno li asala mabe moko boye na sepe nango te so ayebisi nga te nasengi pardon eloko échange eza te papa Lianzi tozana na besoin na yo parce que babilenge opesaka biso non tolembi yango te pour chaque jour bakisaka eloko ya sika mais supposons que lelo papa Lianzi aza tatiki biso eza nzela oyo biso nyonso ekoyelaka biso message no ezala nini ke ntango ozala te
enterrement na yo ele kandé te papa na banana ko mi pesa na programme ya ba matanga nga ndenge keleka non nga mo na ko na posa liwate na besoin na ti papa nga na besoin na vivre bana nga ba sepela hein c'est ça que comment tu as déjà de toi anticiper à venir te wana zela mukolo tango toko koma mukolo wana kuna moneke non liwa yango yo. Mais pourquoi cette question, nous les Africains, nous avons la difficulté de répondre. Papa, Jésus, tout le monde a dit, moi, Bangaliwa. Oui, tu as l'option surtout, mais... Tu vois, il y a Bangaliwa. Il y a un Zambé, il y a un coup qui est ataliwé. On sait qu'on a ma Bangalango. Tu vois, on sait quoi c'est. Je suis un qui libère, tout le monde a nini. Et puis que... Ngana na besoin et puis que l'homme voyait mam ko na kokufa eloko be ko ça mais ça la papa Lutumba kage beta ki anticiper qui et on a besoin de questions anticipatives dans la première question après 15 ans 20 ans 40 ans 50 ans pourquoi pas 100 ans et gros papa il faut notre rosala raté mais ouais zandela mabe madila ya otika biso na bale ya benga biya ko ta ko tena kina lomba tuna gabi zambe la kisa biso ko to uta to ebite ko to kina ndamba biya ko ta ko te bo kina ti le lomba kina madila kina non ça c'est ouais ni on va ba nous bazala le quoi ni na riva ba na bazala funga mona za na no envie donc ba sepelane bana tout pe ba sepelana ba parents na bango donc on m'appelle ça envie moulai en tout cas liwa eza musika au nom de Jésus. La toute dernière question mutu moko ya théâtre OK pirio mutu na yo o akan des problèmes te ya ko yeba so bongo c'est le mo boye faut benga yo bo solane bo zalane trop na théâtre ezanani mutu moko Mutima ni nga vanda na batebele yo zana batebele mais open na yo open na été open na o kat na ngai ba nso ko yeba na bango te mais o yeba même nga répondre te bato ba ta ba répondre déjà kate lu baptiste mais nga vanda na batebele oui o fana na vanda na ma viokeli na vanda na mkwata dans deux personnes peut-être que beaucoup ka bonifier beaucoup qui ba gel ma pe moi quand même pe aningo ya kunganda gel mana lepa bi edana merci vraiment nous sommes à la fin de notre télé mais na bois quitter on a peut pas ma merote papa oui kasi on a pesa parce que question sur moi na tout et sur ça là ce que ozo na obosenga pour que na culture bon ça va no bandi bambote avant pesa bambote moi l'identité tout moi tika ko papa na bimta ngon déjà koni yoka mweza makasi moi c'est makasi moi qui l'identité ça bambote ba question zaki ya ba réponse yanga bote ni nga regarde na le bien français côté wana bien on va savoir en français nazoya papa nazoya pour mon coco le français to abula ya lenganga nazoya mon coco oui bote ni nga regarde oyo ki ne na le bien wote il va massacrer rhinocéros antiseptique la confiance Beni tala ozomona ni nga continue ko jeter le bina ba antiseptique oui antiseptique on va français no mo boy on va mo no mo boy mo me yom to yep singa le bango antiseptique te o ma le bango te yo bani mitine daki ya yebi ya ndaki yanga en tout cas na pesi merci demande ko tout pour la émission pour continuer toujours ko na papa li andi na vino ya moto bien mutaboya polémique merci en tout cas bon s'abonner massivement na Karine Yamado chaîne zakaka moko Karine Yamado so ba ngata papa ni kutaka pasi msute pasi na kawa ngana ba tu kana te tu so la disute ngana lungwa ngana kumana ngana Karine Yamado tous s'abonner massivement mbotena
salon Celino boss toko na Londres salé kaka moko partout dans le monde ce qu'on y va quatre suki ba salon ma boyo tena mpu suki va kata yo salon salon Celino salé kaka moko ce qu'on a besoin la kata suki ba salon ma boyo tena mpu kene va kata suki na salon Celino oui okite oui, la quatrième chose, alors 14 sous caché, ma bonne, mon tout. Nini? Ma boule. Ah, ma boule. Ah, caché. Ah, bon, c'est ma combo, mon combo. T'es quand même ma combo, mon côté, papa. Quel est la 14 sous qui dans le salon Celino, Bossi, Toko, les meilleurs, les millionnaires, doyen Isaki, Alvaro. Quel est qu'on a même doyen sera Simbi. Oh, on va venir, oh. Ubineli wapi bakaki na sana lela nanga te salon Celino Bossy Toko mbote na mon colonel Dani Oleko force de frappe colonel full mon colonel Mitumi Sade ya banjoko colonel Dani Oleko force de frappe mbote na Clara Yellow Clara Mutete ingénieur Michel Moutete na Canada, Mimi Nangoy, Bébé Ndeke, Papa Patrick na Londres, Docteur Ogi Mavanga. Merci. Papa, c'est quoi? Bon, Billy Boy. Oh, émission à mon côté. Paquet avec Bébé, on m'a parlé dans mon papa. Oh, maman Hélène. Tu vous Nathalie, pardon. Nathalie, oh, bon école, papa. Oh, faut qu'il y ait un d'accord. Merci. Merci, Lika. Fin de mois, maman, elle prend ma c'est un bon mois au foot. Ogi Makanda, docteur Ogi Makanda dans Londres. Ogi Makanda déjà au côté. Non, Patrick, papa Patrick, dans Londres. Papa Patrick à côté. Mon colonel, ça côté qui. Salon Céline, au côté déjà. Non, à côté. Mimi Nangoy, oh, à côté. Bébé Ndagipé, au côté déjà. Non, à côté. Nani. Cousin. Maman Marie-Hélène Londres. Marie-Hélène Londres. Voilà, cousin. Nana quantité. Cousin. Empereur de Makosi, papa, Olali. Empereur de Makosi, papa, il dit. Ah, on y va que non, ma barre n'a pas sur Pongi. Ah, cousin. Tout est bien qui finit bien. C'est bien tout. On s'abonne à la Kenya TV. Papa Bora non souba. C'est dans la boue émission sur la boue. Papa. Bon, c'est bon. O te Bora non soya. Bon, plus 243 89. Plus 243 54 96 613. Voilà, Obengi, papa, Liandi, en personne, Kobetos, l'homme qui a traversé Maya Kalam sans bateau. Nakata Maya Kalam Pena Makolobo et na bateau, c'est. N'avez pas de sauver au Katsano. Ah, pour moi, qu'est-ce que Makata Makolo? Maya Kalam. Kalam, nous avons même qui est au Kalam. Mais Katsano, na bateau, t'es na Makolobo. Makata, on a bateau. Pour le bateau, écoute, on est tambulandi. Ah, bateau, écoute, t'es. C'est qu'on a Katsano Nikas. Hey. Faut le bateau quand tu as manjili. Oui. Nakatisa manjili du kolom tu kwaka. Wa. Tu kabisa. Tu kabisa. Tu kabisa kwa to lega wa. Sama mne to lega wa mtu. Wa. Nakatisa mo sa bateau de mtu kwa kabisa. Mo fa kwa ngana ko suba. Obagi awagi mama.
Eh, confie te abiso papa. Maman bimara soukara na balcon. Yo nye maman ke papa. Oh te fait. Tu vas me permettre de voir. Tu vas comment on est Nathan va comment on est Natangi maman Solange Kangi. Ok comment on est? Il y a maman nangai. Ah maman comment Solange? Solange Diawakana. Am Congo. Congo. C'est que ba Solange on a cassé le quoi maman. Serge conseil la fierté. Moi, je ne Solange, je n'avais pas Solange. Bon, pas Seigneur, ça. Fier à nous, Solange. Merci vraiment, na balandinyo surtout à Karine Yamado TV. Donc, quand c'est du soir, quand c'est du soir, chroniqueur à Boyosé, Wapi. Nzambi. Merci na gloire au moment de faire 3 derrière la caméra. Azaki na biso, assisté na biso, azu biso ba elema. Mbali mo ya kitoko ya boga, mbali bazo commenter image, timba commenter moteki il na bossa na 2 personnes car je na boki bangote ça. Ah, maman ma vie. Ah, maman ma vie, Prada Stone, maman ma vie. Famille Mika, Mireille Mika, Bobo Mika, tonton Mika. Maman pasteur. Famille Mika. Na sala nini? Bolongo langa na nini na famille? Hein? La famille na longwa? Hein? Oh, c'est problème, tout bien na to sola. Bolongo langa na famille point. Papa tiga biso tout. Lisanga, bino tuko tubozo longo langa na famille. Eh pourani? Bon, you sais aussi que maman bébé longo na famille. Ti mavete? You sais mbete longo na ta famille. Oh, et quand moi moi na sanga na bozué pas tata na yé. Comment on a fait produit? Tu vois, c'est là où moi, ils ont tout ça. Est-ce que la Bible, comment moi, on a fait un produit? Ah, mais la Bible, il y a bien un enfant prodige. Prodige? Ah. Il y a un thème. Merci, bon, c'est comme moi, on a un bon mémoire. Allez, on a allié. À chaque fois, bien, ça peut dire, chicha, qui va rappeler, là, qui va venir distraire, qui va hocher. Donc, c'est là qui. À ce moment-là, papa, va boire qui? Oh, mais fundi, papa, ce qui est là, il y a bien. Papa, ça. Oh, on attend. On a une précision, c'est ça qui est là. Qui est là, attend. Vous avez bien dit. Oh. Mais, on est ni. Naza aveugle. Qui est mon aveugle. Hein? Aveugle. Oh. Naza aveugle qui est mon aveugle. Il y a un papa. Merci de comme il est sur l'émission. Biso bo commenter, personne remarque ça pour ça là. On a besoin que mon numéro est là. Merci na Karine Yamado pour cette chaîne Karine Yamado TV et merci na Glongo Motofa 3. Merci na Karine Yamado la patrona. Karine Yamado en tout cas. Merci. On se revoit. On fait la rémission. La mission passe bien, ça me regarde. On fait comme vous voulez. J'espère que... J'espère que je ne suis pas déçu. Papa, il y a un autre raté. Moi, si ça français, nous sommes l'émission, non. L'émission, il y a un autre non, c'est un autre. Tokotana biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati.
chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.